siko sozo ke na Vatican oza na passeport ya Vatican te do moyen que no kotala ba place ba santo na ezate pozu passeport visa te moyen ezate bon tika nem soko kota na Vatican eza libre nous ça oyino ko mais ko vanda eza différent ko résider na ko ko visiter tourisme ya mte ko sa ba mbongo soko no koma na Vatican c'est na oza na Italie na aéroport wana hein kosenga no visa te ya ko bima na Italie te kaka pata aéroport libulu moko eza wana ya metro soko didi chubu basi nini Vatican ezali soki wana tango so bima na libulu wana moyo ke na cité ezate et au porte ya Saint-Siège ya lupanga batanani ya Saint Péter les autres ezefongwana ezo yamba yo okoti mbala moko tali makamno osilisi yeba ko za transit na aéroport mais sécurité za wane ko surveiller yo ka u bato bazana ba bombe ba koti sécurité za kuna somo na epsi ba mercenaires suisse baza wana ba silver ok o visiter okangi ba photo na makamno so silisi na yo sima ozwi metro wana ka lisusu ezongiso tina aéroport di Roma ozwi susu kolina yo o voyage na o continue no so za okena Congo okena tina Kinshasa oza comprendre mbongo eske bateka biloko basala mbongo kuna fo baza ba biloko bateka kaneti ba photo ya ba pape ba souvenir merci mike mwana fo ezala ka po batikota lana bango tourisme ezali parmi ba makambo ekotsaka mbongo wapi na Italie kuna na Vatican bateka ba timbre baza pe na mbongo na bango Membo c'est na ngatika mso mutu so ake kuna sana ba dollar américain asombi asali échange à monnaie n'est-ce pas na mbongo ya Vatican batu bakima kana mbongo ngo po eza pe souvenir ya ngomoko moyen économie na mbongo ya Italie ya Vatican ezaka toujours bat balingi ko tsama na album na bango comme souvenir parce que eza parmi ba place ezali ke touristique baza pe la imprimerie na bango mais mama ni kamona na yebso parce que awa to sauter moi muke pona yebso Vatican comment eyai ko comme construit, n'est-ce pas? Likamsu na koyebi soka ya Saint-Siège place nani pape alalaka ezali ete Saint-Siège eza ndako ya bato ya ba chrétien nyonso na mokili. Saint-Siège eza ya ba catholique te ndenge bato bakanisaka. Saint-Siège eza ya chrétien nyonso na mokili. Siko anyosili ko comprendre comment bato bakomaki wana na Vatican. Olobi ndenga bato aza kotonga ndako batongi bo epuis basanto ko kwa basanto nde baye kokomisa ngo cité mobimba wana cité onde yango Vatican nde yango wana bon siko question suka na lango ani yango ba pape oto lobeli bato basili kozwa kiti ya nani ya Saint Péter n'est-ce pas donc bazalaki ba chrétien ya makasi n'est-ce pas chrétien makasi lo bakendaka na école ya ba santo ya ba pastora bakendaka kuna pe bien bato mi bakanisaka bongo ndeko na ngatika ozo information po yeba ete Saint Péter ye moko tatanga te ba santo ebele baye ko remplacer na kiti wana bazalaki bingi bato batanga mais parmi bato batanga tika na yebso ete na tango wana poza la pape pour remplacer na kiti ya Saint Péter lokola ba docteur Paul bazali ba docteur Luka bazalaki bato mayele bazalaki bangoni bakomi kokota na musala ya Nzambe ekomaki quel que soit degré ni osala ka Nzambe soko za na niveau intellectuel ekokate okoma na kiti ya Saint Péter te zongela lususu Saint Péter atanga te mais batikele nini fongola ya ligomba poza nani pasteur ya ba pasteur après li wana ye kiti wana soki akufi muta remplacer et yaki kokoma na point où la plupart ya bato oyo bayebelaki Jésus Christ na makasi nyonso balaki kosambela bato oyo batanga te bazalaki bato oyo batanga bazalaki mais lokola kiti wana Saint Péter ekomaki kosenga il faut zala un homme très intelligent pour diriger bato ya mayele les intellectuels ekomaki na point oyo okoki kovanda na kiti ya Saint Péter te soki oza moto otanga ba classe ya makasi te mais surtout soki oza moto ya ba recherche ya makasi te toyokani place wana koya komona ete parmi basante oyo bazwaki kiti ya pape mpona kovanda na kiti ya Saint Péter nde il faut ozala moto oyo ezalaki oza soit scientiste ya de ces papes bazalaki bato bainventa météorologie bato bainventa montre bato bainventa imprimerie
batia ba livre oyo toza kobenga bible ensemble. Il faut za mutu amayele parce que yo mutu okosine yango, yo mutu okoloba ete bayele yango epa na yo mutu oza bishop de bishop archbishop tie kiti ya bato ya nani ya Santu Petelo po tia signature wana soko otanga te comment wakodirige badocteur bato mayele bascientiste nde yaye kozwa badécision ete ya solo osalelaka nzambe ya solo okomona lola ya solo kosantu na ekoka kasi soki mpe kilo intellectuel baplace ekoka te okoki kovanda na kiti ya Santu Petelo te parce que okozwa badécision oyo ezali ke bato mayele bazali koya na yango. Astronomie ya liboso esalemaka na niveau ya pape nani na Vatican wana oza komona na nsima ya bapape oyo bazalaki na mayele ya astronomie. Astronomie elingi koba bato baya komona ke oyo Mars, oyo Lune, oyo Jupiter, oyo Neptune, baplanete nyonso wana bazalaki kuna. Bato bayeba babiologie, bapape bayebaki aza biologiste bazalaki. Bapape bazalaki eke baza bato moko soki na bino apesa yo baqualification bato bayekola oyo tremblement de terre, séisme, ke mabele eningani bayebaki ekoningana lobi eza facile te. Bascientiste nde wana bapape bazalaki. Bato bayebaki kodécouvrir banini littérature, archéologie, kokenda baplace babraham bakufela kokenda koyeba mikuwa oyo bakoki koyebaki o place oyo yango oyo na koretrace histoire badocteur ya ndenge na ndenge. Tous ces papes là oza komona bato nyonso bayaki koremplace kiti ya Santu Petelo après liwa ya Santu Petelo. Soko oza na yo mutu amayele te okoki kozala pasteur te. Rôle ya bapasteur lelo kaka ekomi soki na bi lelo à partir de 1920 tozo bien 1929 nde place wana sikoyo na lakota koma division eye kosalema le 29 ti na l'an 32 avant que Yesu akufa Santu Petelo ntango azalaki clé basantu nyonso wana toza koloba bapape nyonso wana ce sont des papes ya baéglise chrétienne. Église chrétienne nini moko kaka. Mais après 1929 ntango discussion ekokoya tokokota na yango te nde église catholique romane eye kokoma na contrôle ya Vatican. Vatican mikolo eza na contrôle ya église catholique romane. Mais en réalité avant église catholique romane akwa kozwa contrôle ya Vatican bato nyonso oyo bazalaki bapape na kiti ya nani ya Santu Petelo bazalaki bachrétien oyo biso nyonso toza obligé toyeba ete Vatican wana ezalaki ya biso na yo soki na biso na boni église moko te bachrétien nyonso. Nde sikoyo a partir ntango wana mpe baéglise ekomi kose separe ki ye baprotestantisme bakomi million oyo na balabala nyonso ya kibokolo komeli baéglise za wana. Frère wana kwa ntango te baéglise eza ya trop nde kuna nokuta pasteur moko pesi kutu bible ayebi ne kotanga te alobi ye aza archbishop. mbikola mona mpe makambo église atemisika libale église n'est-ce pas. Nde baéglise nyonso ebotami ekomi mutu aza pasteur aza ne kutu opesi ye kutu yebiseke ne kofongola mokanda Matayo azokenda na jeunesse nabenga nani pasteur oyo nokuta mama moko boye afongolaki église ne kuna yes ya bampeve yaka epuis éclergie na écurie etravaka na ye oyebisa tokena kotanga na mokanda ya Joël ye akenda nini na apocalypse. Oh Lord. Ubia alobi ke anga miso ngeza komona te benga na mwana kaya koluka na epuis baza wana 5000 baza koluka ka mokanda ya Joël na kala poza la pasteur qui quitte avec nani Saint-Pierre. La Saint-Pierre. Après Saint-Pierre bato nyonso wana soko oza na kilo ekoka na niveau ya administration te oza na problème. Donc wana mpe baekole bauniversité ezalaka somo na moni wapi na tala ba Saint-Pierre. Mais si lokola touche likambo ke na tala Saint-Pierre bauniversité ezalaka somo tika na efeo te ngai na yoko ntango toza komona Saint-Pierre to tozomona Jésus tozomona batatana ya kalakala. Mais pour te dire la vérité pour un historien tant ya Jésus-Christ eza nango eloko moko ya mukeka à peine 2000 ans. 2000 ans eza mukete frère. Non, 2000 ans eza eloko pamba naza koyebisa soki komi na histoire ya vie ya bato place oyo yango wana oza komona na yebisa yo te confusion ekokota na bato balobaka ete basambelaka bikeko ki église catholique. Mais soki otali bien archéologie art bato ya kala baregretaki kozanga koboma biloko ya baabraham babosani koboma biloko ya banani
yaba Abel parce que ba tunus ba za ko ba art mike tout ce qui est art c'est nanga baba te la kayango ba art epesa ba histoire retro yango na ko mona ete na ta Jésus Christ ba ba za nini ko sala ba bikeko nzambe apekisa bikeko te batu mimba kanisa ke na di commandement nzambe lo ba yeke ko sala bikeko te ko sala bikeko te non to contredire Bible te Bible obi ko sala ekeko te po sala nini po fukamela yango maybe keko eza ba aro nzambe za ko permettre parce que eza na mouvement na eza na transition na Italie ba Italie so baza trop riche c'est parce que ba collectionner ba art na ba monde nyonso ba yana o epa na bango Washington so za musée o eza ko sambonga trop c'est parce que ba yana Congo ba collectionner ba art ya ko sakanate musée na Belgique oso kena na Belgique o yebi yango c'est musée ya ba africain za kuna Congo combien de bike ko no kuta kuna c'est pour vous dire que tant Jésus-Christ